www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. Bonsoir, merci fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sur www.potonapoto.com et nous sommes également sur votre chaîne YouTube Potonapoto TV, votre chaîne YouTube informative, ensemble avec France Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes ici ce soir parce que Banapoto Baki vacances na Bango et la famille Bondonga, ensemble avec Nicolette Bondonga puis Nadine, elles ont bien voulu faire une réception, recevoir des gens à l'occasion de leur nièce, et va séjour les vacances et passer normalement. À Zozon a déjà ses 25. Raison pour laquelle Babinga Prince Bakali, tant que l'espoir de la presse, a quitté sur le terrain pour que faire découvrir Mino. Comment Bayami de Gonabin, Bango, comment vacances naï et les cas est très bien. Et vous aurez aussi des interviews, des interventions des uns des autres concernant cette réception à l'occasion de leur nièce qui était venue ici à Kinshasa pour avoir réseau à vacances naï avant dans les States, les États-Unis. Bien évidemment, la personne de Hérodès, moi c'est à Pembe. C'est une fille au moment toujours à ma image pour que tout faire découvrir tout ce qui se passe ici à Kinshasa. Mais sans plus tarder, je fais parler d'abord la famille Bondonga au Bayamel Bino, au Sali réception à Lelo, à l'occasion à Agnès Nabango, au Azalagi bel et bien à Kata Kinshasa. Vous comprenez que nous sommes en direct, il y a des gens qui mangent, ceux qui boivent. Donc c'est toujours à l'occasion de cette réception. Là, je m'avais très vite remercier l'Éternel Code Mondial, il y a Oulem Chenevia Petinae, et sans oublier Valérie Kachuma, la magnifique, la spéciale, la bourgeoise, Kenny Mumba Arme Lourd, mon ami personnel, les jeunes producteurs. Merci beaucoup à toi, les jeunes présidents Dani Chandou, parce que nous sommes ici pour faire le couvrage de cette réception. Et je vais parler aussi de ceux qui sont ici. Vous aurez aussi des interviews des artistes et musiciens qui sont également ici ensemble avec moi. Toute cette intégralité, nous sommes les sur Potonapoto TV, la chaîne YouTube informative, Lamine de Vomosako, les big boss, les patrons de cette chaîne YouTube, aussi la belle des belles, la première dame de Paris, merci beaucoup. Et comme je vous avais annoncé, nous sommes ici pour faire des interventions des uns des autres. La famille Bondonga va parler aussi concernant cette réception. Bonsoir. Bonsoir. Alors, partout dans le monde, tous à l'occasion et à la réception, il y a nièce, il y a famille Bondonga à les États-Unis. Partout dans le monde, impression des années. Na sepeli kaka, na acte basali, sali moi to epi tolo banini, mais to moni ka bolingo balaki si biso, to ko bosa na ngote. Makambo vekode sa sali bona biso, ya ko pesa ezate, mais to pesa ka ba merci. To sepeli mingi nzambe asalela ya minene koleka oyo. Alors au monde ba idée à bongo to moni déjà famille Bondonga ba yambi moko na bango azala na États-Unis ayota la bango réception ba tia on a monde ba musicien baza awa batu ya ndenge na ndenge et puis c'est une réception une soirée d'ailleurs luxueuse yo pona yo oko se marteler na nini pona ngai na remercier bango kana na loba na bolingo na bango. Oh, balakisi biso peza exemple pour biso Hollanda. Ceux qui m'ont pas boyambi ndeko na bino bobomba ete. Il faut bomisae asala ndenge asali biso biso banso to ngeto yeba ekutute. Mais concernant geste o asali to yebiye peto kumisi nzambe. Ozaba mota opesa. Na pesika baya wili mushini ba otala monde entier ba otala. Pembe nanga waza pembe nanga kaka. Ona lingaka mingi Nadia Mokolo Salon. Merci beaucoup. Comme elle a bien dit, Mokolo Salon, Nadine Bondonga, c'est l'une des organisatrices qui est ensemble avec moi, Prince Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes bel et bien sûr Potonapoto TV, la chaîne YouTube informative. Bonsoir madame.
Bonsoir papa. Alors partout dans le monde, parmi les organisatrices et à soirée à l'élo, vous avez réception à l'occasion il y a moko nabino cousine nabino Berodes qui est à les États-Unis. La mine de vous les patrons, Flossi la belle de belle la première dans Paris, yo impressionné zanini ya omona batu batonzi lelo ba bière, ba champagne, ba whisky, ils ont mis la eza soirée vraiment luxueuse. Naza vraiment makasi parce que Berodes a marqué vraiment. A marqué nga kota ba fine ba utaka ba poto, lo lenge ba se comporta na comportement na de salike to sale surprise o ya lelo monique non ayaki ayebaki pété ayaka ayokuta to sale surprise to sale fête na bozongi na. En tout cas vraiment na sepeli makasi salon double house et yambie na sengo nyoso. Yo za patron nango. Oui, yo nga mona za patron nango. Na yambie pe na pesi merci na kozonga na. Alors une question de curiosité ensemble avec Batonios Toubaota la partout dans le monde. Pourquoi tu as voulu faire ça ici dans le salon na yo au lieu peut-être au louer ta salle de fête mo boé pour na moni ba champagne eza tellement trop cher puis ba whisky eza na qualité à invité au baza awa na sentir ma nos relations et vendre et puis au linga qui d'ailleurs au sala honneur na cousine na yo aux États-Unis. Na linga na salango awa c'est parce que awa nde abanda ikoya ba client nyonso ba yebaki ye ya to préférer surtout bien libanda bato ba yebi awa ba okolanda biso te mifu ba ba client ba ya ba kuta to se pena biso na bango elongo po azaki très simple avec nos clients azalaki bien avec nos clients ya to ngaki na biso na ba client to se pena ensemble na ba musicien wata après ça la biso c'est en makastala ka Berodes. Alors elle s'appelle Nadine, la patronne de ces salons de coiffure. C'est un salon de coiffure mix. Et on va pas tout l'obissaï mingité parce que Aza organisatrice, Aza na pour s'occuper na batonios tout baza awa, ndé bo mona na ba image wana, batu bazolia, batu bazomela. Message na yasuka à l'occasion ya réception à l'élo puis par rapport à interview à l'élo, ni no webs na batonios tout baotalo partout dans le monde parce que ba uli musheni puis baotala yo, batamine ne baotala ba Valérie Kachunga, ba président Dani Chandou en direct de Chine. En tout cas, vraiment, message nanga souk ezali, tous à la modèle. Ata le loto comme on a bambongo ebele, ata le loto ke ba. Yo comme on a bambongo ebele déjà. Oui, tous à la comique qui le quoi moi sur Berodes. Ah ça vraiment un modèle à suivre. La pesi mbote na côté ya Uli Musheni. Voilà code mondial. Code 243, code Amboka. Tout du monde. Oh yo moko ya 00243. Papa, tala bana na yo. Tala sawa na kabine wanga ta yo tala biso to ya mama boko polele. Ah papa so eto sepela makasi. Zaina voix mayo moko tala ta bekai ni katsa kangaka yo salon ngonde ya. Zaina voix ma c'est comme si ba l'ami balé hein. Te eza zaina voix ma na zaina mwana ya voix ma siko oya biso za véritable za o. Zaina voix ma ye moko voix ma batika oya ya. Batika yo. On a clôturé na yo. Ah? On a clôturé na yo. Oui, clôturer n'a pour la boque idée c'est important. Ok, merci beaucoup Valérie Kachunga, la belle, la magnifique, la spéciale. Merci également à toi, le président Dani Chandou en direct de Chine. Et nous poursuivrons l'entretien parce que nous sommes bel et bien sur Poto na Poto TV, la chaîne YouTube informative. On nous suit partout dans le monde. Ambrose Tête, Diassouna leader et à Liège. Les jeunes mots, Mignon, Bogar. Ambrose Tête, Diassouna leader et à Liège. Babib Kalaming était prince Bakali, l'espoir de la presse na Katia Europe. La bocacité à Valérie Kachunga, la belle de belle, la magnifique, la spéciale, parce que la magnifique à Zalamoko. Alors la série continue toujours de l'intervention des uns et des autres, parce que nous sommes bien sûr Poto na Poto TV. Merci beaucoup. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Natuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi. L'avortement précoce. Alors comme je vous avais annoncé, il y a des artistes et musiciens qui sont ici ensemble avec nous. Nous sommes bel et bien sûr Poto na Poto TV, la chaîne YouTube informative.
la team Watt est représentée avec un artiste musicien et il y a aussi des membres de ce grand orchestre mouvement qui est piloté, qui est l'orchestre cher à Héritier Ouattara, appelé autrement mais c'est le chanteur, la Poulga. Raison pour laquelle je reçois pour vous Jires Moïmbi. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Prince Bakali. Alors, partout dans le monde, les familles Bondonga, au bazar salon à Bango Influent, vous a invité par Nadine Bondonga, Bayamba Ignace Nabango, à les États-Unis, qui est Bérodes, moi c'est à Pembe. Impression des années, on la soirée à Lélo. Ouais, merci d'abord dans le salon Nadine. Toi-même dans le salon Nadine, juste dans la cabine. Ouais. Big salam pour la bonne zone à Kini. Pour dans le salon Nadine. Big salam. Et puis bon. Bérodes. Tout le monde bien. Donc, retourne à Romozonga. Tout sanganya elo na tout sanganya mingi ngwana. Ngape na invité. Monde de ça stafa pour ça Prince Bakali. Elvin Ouattara. Yared Ndoma baza ba Liverpool Jeng. Brinette et Voloko. Britney et Voloko. Donc staff faisait si mananga normalement na battu. Nga on a retard OK bat bazalari salari déjà. Alors je reste une question de curiosité, tu n'habites pas la commune de Kinshasa mais au moins on s'est déplacé na commune na yo et tu commune à Kinshasa. Na monima no esprit ma ya Latim et Koti. Relation au président na yo à Lanango à Lamtabatu. Yo pe on s'est déplacé au ya commune à Kinelo et Kamsinga ya ngwano. Yebani tina ba commune à Kin. Ah, mais biso toza tukini Kinshasa yo ebira na minute biso. Ngama na tukini na la mission mo na batu. Donc na Kinshasa na sans frontières. Naza né grandi à Matete. Na botam na Matete na kona Matete, bana Matete, bana banga moyo ba ebi. Donc na la frontière entre Matete et banga moyo. Na botam yo. Donc na évoluer bongo, na ke Brazzaville na bandi carrière musicale na zongi et puis bon marché base lisusu. Tu y a rappelé bon marché donc Kotaba Vatura. Kotaba Vatura passe tout à mutu nanga da Vatura na pesi bambo tebele na bi Hollande biso des modes d'ambiance. Donc ngana matu Kinshasa. Bina Matete mikolo ba mo benga yo Tour Eiffel parce que mikolo vanda na ndenga likolo voisin muzuri. Puissance na pembe na goga fona zala bien ezatenga na fona lobela ngana lobela ngate me oyo ebiki zolika bon na goga dans totorina ya mesana trop na lix dabiso photo betara photo landara lokolo yana landara mingi mo lokolo wana kala mingi te na oya sugo na okota elo wapi wana na biso na place et bomba yango alors tant qu'artiste musicien. Le président Dani Chan, le Chinois noir, a été en direct de Chine. Il y a Willy Mouchen, via ma petite, les boss tour du monde. Il y a Willy Mouchen, Kenny Mumba Arme, Lour Valérie la magnifique, la belle de belle, la magnifique Kachunga. Merci beaucoup, ma sœur propre. Musicien à Lelana Loembo. Ils ont la circonstance, ils ont les Sengoya Mawe, Sengoya Golila. Il y a aussi la même. Musicien à Yembara toujours. Lélo, ils ont soirée à l'occasion, il y a retour. Il y a Bérodes, moi c'est Pembe, famille Bondonga, organisé ensemble avec Niclet, puis Sœur Naye Nadine, patronne. Il y a Salon Oyo. Au sein, la mission moi est locomo, vous pouvez écouter toujours une langue musique à la Team Watt. Musique en mode de jeu et bétal. Daniel, ça soit ce que la qui richesse. Bakota moka exploiter moko jalouse. L'égoïsme matériel m'a bien bolé moi zanango permis lisomo nini na sali soki na zolinga chéri na ngami ezai ya gael ngeso Ramses Chikaya na mokili ba koma binemi mana danya to utana fiancé après to la tapette na mosapi l'église na mission Nzambe sans le baki pour les meilleurs pour les pires. Elvin Ouattara Daniel Sassou yo saliwanga oza bien princesse diamant rose mixa pardonne bolingo eza réciproque au nom de l'amour Daniel dans la banane ina mission Nzambe para mission ya bateau pour les mères et pour les pires. Tiens-moi la main Daniel car des mers nous appartient.
tu as pénétré mes sens de mes sentiments. Oh, 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 oh. On est là pour la cachette de Lolo. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle les Chinois Noirs. Les Chinois Noirs. Les plus aimables. Kalaming Debakin, président Dani Chandu, Ange Kilunda, Alain Somodi à Weston, Balabi, Diambolo Kolo, Venanga Alain Songo. Nalinga Abino Mingi, Tosa. Ya Willy Moucheni Hôtel. Waya Willy Moucheni, malgré tout, va benga d'Abis, ve a benga déjà deux fois na pane. Yora Motosa qui na mon avion. Ve Prince Motoso la. Mais namana tant peine belé pour naya. Mais Prince Ango mon sanga palete. Mais ya Willy, nabi que tout le monde na po ya Willy. Toemba ya Willy, c'est bité. Calamité to soemba ya Willy oyebi marambango. Donc ya Willy Moucheni code mondial. Bambo te belle place. Solo ba benga tour du monde. Ouais, tour du monde. Na bosani pété venanga Charlie Paralingomba. Yebisa ya lo bananga mingi péti nanga. Bazana bango na bambongo même aboko banki. Tendai Mouene Azasuka. Ça reste à vérifier, artiste et musicien qui évolue bel et bien à côté d'Héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs, la Pulga Totorina. Merci encore une fois de plus à toi, il y a Willy Moucheni Code Mondial, le véritable patron, Abi Prince Bakali, AR, Nandenge Europe, Naoki Mate, Valérie Kachunga Basololi, Bosa déjà dans préparatif, il y a un concert. Bokindangola, dans le mois de mars, si tout va bien, ma voyage, il y a Europe ESA, merci pour la rectification. Ma voyage, il y a Europe ESA. Et vous avez une piste, vous avez préparé. Vous avez un titre qui déjà signé. Est-ce que vous avez un et puis programme un mouvement pour que nous clôturions? Ah bon, normalement, nous avons ça pénalité. Nous avons ça goût en attendant une minute. Bah surprise c'est ça bana poto bana monde entier na olingate na pesa babilengi na minute mais ce qui est vrai ba titre ça toto opesa biso makambo kana mingi te ba découvrir biso vedim na titre na ouais na rozanga te ngana ebisa ka oke ngana la mwana ndako donc ote obima na rozala ah pour mon ngana Schengen te yango sous-estimanga to mina kisi à trop te kisi te le japonais beta faut signer makambo ko signer makambo ndeni mais na signer makambo na s'imposant na yemba retirada lelo naza lelo wata pesanga déjà makambo naza ayant droit na mouvement nanga donc na la raté qui tout le monde chanter à monter que yo yebi la team ça biso mouvement comme moi na ayant droit et moi lukelo pe moi problème Héritier Watanabe mais c'est les chanteurs dans la line à maison mère ex-sociétaire, il y a Wingom jusqu'à maison mère, orchestre cher, à Ranson Igwe La Forêt, clin spécial à lui, à Banao Mibenga et Yandroit. Mais l'idéologie Héritier Watanabe, c'est comme si nous l'atteignons yango, ou s'accaparant à yango, vos artistes musiciens et belé. Mais Héritier Watanabe a fait ça comme moi chance moi mingi. C'est quand les alani. Non, c'est très goûté. Narobandeni, comme Mibenga et Yandroit, et alors. C'est pas pour eux vendre un endroit et un endroit. Faut en habiter moi aujourd'hui. La tête est un endroit. Moi ben mi ben et un endroit tag nga na za mwana ya palais. Na za mwana dans na za la team. Banda makam. Na banda makam. Dans na rolo ba kina yamba mo ebele. Nga ndem na banda makam. Et puis nga na za nga na uta na ngepai. Ego yamba ba kina betati ni batika yo. Oui, oui. Mère na biso ndoko c'est son na palais. Tondo vendre na palais bo mère alambi pena blo ebele tintolia. Mais papa mo babimi bo mère atike a bombi biso apesi papa ya bali biso to seli fazenza formation mo bo ezala elango yango elakso ke obi ke mwana na mwana ndako yo na mibengi et en droite na biga nga na za mwana ndako o ba yeso apesi bango chance ngi ko bateke yo ba yini yo so tambola bon na vie pour évoluer et ça passe nga na tala batute na tala beaucoup plus travail nanga relation nanga na boss nanga nga na ya na kata mai na ya na Brazzaville na ndo sa boulot nanga mais tango ngonge betaki na kita na ya patoto omona nga na orchestre monte na Congo omoni nga pa héritier mais so tenu na podium na biso yeba ke intel a utibo et puis premier jour na mona na répétition na mona ba séance répétitive na bino na mona mbala moko image à faire rigola ba mélancolique ba nuance na kanza faire une ya test oh nande ba idole à faire jamais na idole à faire il na idole nete oui mandé moko nga na yemba ande jira sa yemba no yemba lo wa inde nga na yemba ande na caché na nga na yemba
ngana yoka bon ezate kende ngo sala ngo kena ngana peut-être sous moi polémique mo boete na boyina loba mabea na boyina boya mutu ekende ke aboya kiote ngam na yemba lokwanga parce que so kinga na yemba amona nga ezala kayo roi Salomo Escadela yanga Karine papa na Gloria yanga na ya tolata lopete na mosapi symbole ya mariage tozala kala dana Eva na jardin d'Eden yanga no tokoka bwana jamais Jonas Aminga mani bilenga bolingo nana caché na ngati nga kutua to bayoka mais yo mo sana balinya ba vie take ba vie beaucoup ba vie débat ba tembre pene ça soto yo ki wana référence à batu no minga ba balanga mo boy goga kaka ouais c'est mon papa donc so naza na idole na ming sala nga fier so ba bina ngo yemba lwa wata yango na satake no atena pena na papa. Merci beaucoup, Luis Gires, Foudre des Nias, appelé autrement Giro de Braza. Un artiste mélancolique, puis artiste de Nias. Il chante tellement bien. Moi, je l'apprécie et je l'appelle affectueusement Moyembi parce que je le sais. Un artiste talentueux, il chante tellement bien. Tant que Prince Bakali, l'espoir de la presse, on a Nzimio Segoyebi Boulot. Merci encore une fois de plus à toi, le président Dani Chan, en direct de Chine. Comme ce n'est pas une émission spéciale, Nayambeli Bino Kakayete. Mais ça, à l'occasion, il y a réception, il y a famille Bondonga. Balinga gen pe ba sepelisa moko na bango sala na ndenge ya États-Unis. Toza awa, bomo na ba champagne, ba whisky et puis ba bière prestigieuse. Eza awa. Donc continuer toujours à entretenir la biseau par rapport il y a réception à l'élo pour que la clôture na yo batunos tout partout dans le monde. Il y a Oulimou Cheni amoureux tête garçon na leader ya Liège Kenny Mbumba Armelou Noël Boyembe a auto télévision na kitoko toké ouais na ozalengate pense bakalio bi na matanga na auto perdre papa nanga. Oh merci beaucoup maître professeur qu'on a na botsana ki d'ailleurs. Ouais donc batika ngate na lana batu moni balobi baye bakabaninga ya malamu na tango likambo ndeto ndenge moko pe to vandaki geste nga kufela papa na mona pe ba soutenir nga bayanga ina comprendre bayanga wa mingi na pesa mbote na fe na nga dodon soit de lili ensemble ya harmonica 7 fois parfum mère na nga vraiment merci na sepelaki et sans oublier mon vieux Alain Songodi à Weston venanga na pesi bambote bele place ça tika petit na été basé belé na autant à tout mais Jonas Ominga à la porte du paradis à la privé wana za ya za la moni ya coach moi 5000 balles ya za mwene ba mwene de ba mwene de ba ekika ba mwene ba ya Willy Moucheni ba oui ve Willy Moucheni grand prêtre ba mwene ce qu'on a ba Jonas Ominga ba mwene Raoul Ominga les gars mwene Raoul Ominga Jonas Ominga mani bilenga bolingo ya na leki bambote belé grand prêtre Jonas Ominga et puis maboko banque tête tendai les moyens les sous à solo laki yemoro et pourquoi pas yemoro skoto torina mukolo nanga donc mukolo nanga pe merci beaucoup et bien héritier bien qu'à la mise mais à la paix mécène blaguité veut dire na santé pena que ça va matanga les gars bien goga les lagi nanga ensemble donc tous les heures au bara na TVT merci beaucoup mon boss mon patron merci Charlie Rubenga Rubenge Charlie Pakalingomba na bureau na bisotu staff tout na pesi no bambote belé et puis na ba masse na la team ba sister ngai les gars bien Elvin Owata dangola ya sa privé ya sa ya goga mais taki mouvement na bango azala rappeler na l'air tout atika ngate ouais na pesi bambote mingi mo bambote na ngana ba oyangai Fanya Lopez Bukasa et sans oublier Pire Petit Xavier na Samir Mbombo Christelle Niao Babi Kanaming était loin dans notre zoya lisis donc bambote belé pour na banangola Junior Paka Diama Blanc Junior soin na soin je dis ce que loin d'apola ta bien faut kutana batwana Laura ba Junior ba Gilles Makaya ba Bim Vondo Skonde to sangani na boto kutani pona Bero Berodes mon na state yaza na estetoise donc bambote belé pona batuna ngatu Nadina Kei Nadia Kei maman na Perla Dive bambote belé et Kashito di lolo na bossa nyote Blaise Kudia Matadien Kudia Kubanzo e barait wana ngo bossa na bien ba bossa na gete à l'international ba bossa na raté Blaise Kudia Kubanza les Matadiens et puis na bossa nité zela mana boaka bangwa lespo bazé belé Moïse Sambia mon ami privé
El Paris yem tout. Je dis yem taza El Paris. Na bo sanité. Non bo sanité. Na so ya ndambu na boze belé tellement trop. Ah Nzambe na ngaya. Britney Evoloko. Yena obenge mikolo evogue. Wana ba fi o ba s'imposer na nenga komina ki. Na nenga komina kini bakolo sonaki. Nani susu. Sans que na bossa na ona songa papi. Venanga papi ba ben ira papi somida. Na Luanda wana Alain Visor calamité na sokota. Chobo Stéphane Dangola calamité na sokota wana. Na zama malembe monde bokomo zonga. Mimi na mana na Luanda po calamité tout ça wana. Mami Chodiomi yawe ngwana Bibi Kaiba Charlène Kabea wetu Sasa Kabea Charlène na songela yo resonner batu mususu beta libango trop abina ngate na yemba mondam yo na embiot Sasa Charlène yo na songela yo mais tellement batu basamo ebele comprenez que banani wana lisu yeso na bwa ki était nani c'est na sel lisu nani wana oui bien nani wana clôture na et nani wana Kashito di lolo ya Benalemba. Kashito di lolo ya Benalemba. Regiso qui karaté dans Zokoya. Junior Soyo Soena Soin. Merci. Merci beaucoup, lui c'est Jires Foudre Moyembi, un artiste qui évolue bel et bien à côté d'Héritier Watanabe, mais c'est le chanteur appelé autrement Totorina Motona Tembe. Puissance ya Tembezo Mata toujours, Elvino Wata. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, Baotalo partout dans le monde, vous avez bien à Poto TV, une chaîne YouTube informative. Baotalo partout dans le monde. Un membre influent, un monsieur qui est fréquent, beaucoup plus à côté d'Héritier Watanabe. Vous allez invité par Nadine Bondonga. Oh, ça a eu plaisir, na nièce nae. Azala na ndenge ya États-Unis. Na moni ba champagne zawa, ba chicha, des soirées mobo luxueuses. À côté toujours il y a Bérodes moi ça pembe. Ouais. C'est vraiment trop au monde suyo. Na système est bien donc tu biga donc tu na cadre mo to vandi na nga bien. Moi ça pemba za na des Rhodes tout partager au monde ba champagne ba sky. Donc voilà par rapport à alors yo oza délégation za na Luanda, oza na biso na kinité s'il faut le dire. Beaucoup plus toujours à côté aussi il y a moi na bino ya palais. C'est dans le Mwana Nabino par rapport à Héritier Watanabe, les patrons de la Team Wata, Motona Temeto Torina, mais aussi fréquenté beaucoup plus na artiste émissé Jires Foudre. Pourquoi je suis à Jires? Non, bon, Jires, Nazalane un art simple. Au monde na vie propose à Namuto. Sinon makila bino simba. Tu vois? Donc son Nazana est parce que aza simple makila na biso simba aza gentil nanga ponga surtout so munga na mutu c'est que aza gentil aza respect des choses moni mutu respect za respect so mutu opese respect yo pe faut pese respect aza miso moni biso wengeza na magam nango la team pesa magam nango na la team toza magam te ndeti yo maltraiter ba musicien non biso to système 12 ezala te 12 eza wana ekozanga te 12 eza na nenga spirit de mo gogalo ba spirit wana bine ko zanga teza mais 12 ans total a peine de kendarasi Jires azananga na za Jires donc voilà tout ça. Alors Elvino Wata, une petite question de curiosité, combien d'années déjà à côté d'Héritier Watanabe? Ah bah ne vraiment souri en tout cas on est na bosani mais to umeli na yebi Héritier depuis na za mukie ayebinga depuis na za mukie tina koli tina komi boye donc voilà si na za boye ayebinga bien ngape na yebi vena bien depuis 2 ans. Petit Héritier Watanabe aux une information précise au bungelo te s'est passé dans la Team Wata et puis en ce qui concerne Héritier Watanabe qui est le patron de la Team Wata retira des salaires minimisés mais les lots tout le monde d'accord album ben sanité zate et j'ai épaté même album ebimi lelo mes albums il y a 2017 si je ne me trompe pas yo pona yo impression des années au mon album la maison beta puis chanson meilleure chanson BM de meilleure chanson BM meilleure chanson trophée. Bon, Sobi, meilleure chanson bien par rapport à trophée, on y a le babongo. Voilà. Mais on a ce qu'on a vu sur meilleure chanson BMT. Vous comprenez? Dessus, BM, on a bien belle nani. Nadette Massé. Massé, moi. Bisson a encore un bisson de l'ingana, ben polité. Mon héritier soit yembel moutounze, mbako comme mon wumba moutouanate.
bayembolo nzembo za client oye héritier mbelo nzembo moni Bernadette Masengo sezaki ba comment ba kabose to ba le programme bayembela ke nzembo lo wa PM ata bayemba jango na banenge mo boy ingo za bote pe yalingo ye bananda ye banana te ifa chongo na mutune vous comprenez les autres que bazu Facebook ba créer bazu téléphone ba simi yo bayembela nzembo biso ba étoile na biso kala étoile Bernadette ngozala wa vous comprenez kala étoile la Bernadette ezala wa c'est héritier mais Bernadette sana ye banata. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Et ça, mes attentes, ça ne va pas entre héritier Watanabe et Bernadette Masengo qui est aussi mécène de la musique. Ça ne va pas. Est-ce que Watakozana ça ne va pas na Bernadette? Par rapport à Badir, Bernadette ça moutou. Par rapport à dire n'angate non expliquer parce que ngate bato ba hôtel abiso. On peut pas mentionner na les news. Soko na les news de ça page mobu ezana na ba Facebook na bangwana. Soko to mona vidéo leki ya Bernadette wana sali asali aloba Bernadette na biso azana étoile ata ba étouffé étoile ne simba te d'avance kutu biso ba etopesa bango trophée mutu wana ye a bengi héritier mutu Bernadette na bango 0 succès 0 makambu 0 mutu 0 batu tout wata muta sali Bernadette lelo so biso to vandi beto beta sur la Bernadette mon boy on comprend les temps na ko vanda boy na beta so du solo ya Rachel Fouta bata tenda na beta du solo ya Bernadette c'est héritier qui a fait tout ça tant ou be mes trophées ba benga Bernadette ya zo trophée ba benga héritier Watanabe ya zo trophée parce que c'est héritier qui a chanté Nzembo yem ta composé yem ta ayemba yem ta sama kambutu yem ta pesi Nzembo makambu na ba directif pour Nzembo yebana mais le mutu mo ba va na Facebook aboya abo héritier aloba et puis poni pourquoi ba seli Bernadette vidéo ya anniversaire le héritier fallait avoir téléphone na ça la Bernadette vidéo anniversaire parce que ça en avant année passée wata sela Bernadette vidéo anniversaire mais les lots ba tout on ba ça na leki na ye azu ya na Facebook ando manquer héritier azana droit de réponse parce que mon ngone na boy sauf finir héritier na 12h juste na 12h 10 secondes il faut répondre na droit de osenga permission te na droit osenga mutu mo permission te na droit de te na te dadi mola dia te marketing nini jamais ponga na dimné na ba dadi mola tout ba français di ba na dimné bango et voilà ma membre mouvement de cela comprendre bien en quelque sorte non s'il te plaît bato nyos to ba hôtel abiso te na za toujours na parole na yo bato nyos to ba hôtel abiso comprenez que l'artiste ministère héritier Watanabe est entouré na ba jeune au mutu ça la rapper pona yo ka ba propos na ba dire na ye c'est un homme c'est un monsieur qui a fait ses études alors koyoka yo na ba dire na yo au fin héritier na 12h 2 minutes ou ba secondes quelques secondes on va répondre mutuana on s'appelle Sankara héritier Watanabe ngana oza Sankara na komboli nyana ngana oza Sankara fou yo kasi Sankara na soba mutu ba bengo Sankara na nzela bunda bitumba makazi na mutu ana kangisa na ba poto te obo poto zane bonga na makambu na poto bande ba yebisa ngana ke poto tinga boya poto ti ngana ke poto zelo te biso poto ya simanda kutu biso mema ba tout poto na sapo simba livre bo avajara oyebite sapo chabu acha photo héritier bo avajara siko yo kasi poto zane Sankara kenda ka poto pa loba tellement trop na vie yo kasi kenda poto na mema Sankara so muta bengo Sankara na nzela c'est que banda ba même pour Sankara c'est un fou ali boma za pour ma mentalité aza mental do mutu ne sala te on va ngana ko Sankara nga héritier c'est mon vieux ala ve dans longwa bena ve mo boya ya comment bena ve ya parler o moni nga za na epselo mo nga za na ngola si na ngola mais na bela gitango héritier longo ngola na etiki na sali makambu to so na biso ba dépense bina malade nanga pour le longa na komo na za le longa za ki monga ba yena nga da yodai. Vous comprenez? Maintenant, on s'en ngo te ka ke poise elinga bongo non. Maintenant, on s'en ngo par l'amour du prochain nous allons envers ye poise ave nanga. Nous avons droit au finir na misu nanga te. Et si go lelo conscience normale et se rétablir avec force, vous en a boule pe retour ya Luanda. Au bino boza parmi ba piliers, parmi ba membres influents, ce va monimno mon héritier Watanabe na ndenge Angola ba Gilles Makale célèbre ba Abdul Mvondo, le Mvondoske. Ba ebi no bino mande la team Wata. Wana boula ozonga to tikano alibela. Bon boula ozonga to te mais nana boule yo ozonga te parce que na okina Angola pona ke poto wana yolo bana nanko. Te on ozonga bona ke no mois 2 semaines moi Soudaf so na sisi Soudaf pour na ke Canada.
toujours héritier. Donc cité héritier. Des billets, bateau ba billets nangola ba des billets, passeport, visa marambutu. Donc ok na Sedalamba. Maître Sedalamba ba yebi to ok na e ambete pe na ok bela te na zonga. Na zonga pour qu'on ba biso poto ya nangolo te to mima ba poto to tsinda ba poto ba sedi wata ba na poto ba pegi ba pongo ponsat ba na poto ba te bele ba ni ba kenda ba poto ba 2 jours. Bazonga ba iso ba okende ba die ba okende ba beta ba tout ba zonga biso pe to ke to beta ba tout zonga. Alors tout clôturer comme nous sommes ici à l'occasion de la réception famille Bondonga bayambaki moko na bango ala na ndenge États-Unis Berodes Mwasa Pembe oaza à côté na yo ba mona kala mingi était tout à l'heure là parce que nous sommes bel et bien sur Poto na Poto TV, la chaîne YouTube informative, on nous suit partout dans le monde. Elvino Wata Ozana Kombo ya Wata déjà, donc on a des images à Wata, rien à dire. Oza toujours à côté à Jires Moyembi, artiste stable et puis complet. Et à la paix propre, hein. Imaginez Prince Bakali à la Jires Moyembi. Il y a l'équipe Batutu na pop. Il y a la team to ya orchestre. L'équipe Batutu na ba la team na ba ya orchestre MSU. L'équipe bango l'équipe on a stabilité. Mon musicien zaka te musicien mo bouta et pas bino ya kanga musicien ngamte musicien bon. Na lo bate pas za. Konga na goga. Vous comprenez ngana goga ya fanti te do to mo na ngabo vrai goga. Ya ginka. Mais est-ce qu'on a préféré ma moto ça l'émission spéciale na yo ou inspiré nga? Non, yo kayo attentivement. Je te regarde dans un œil plein de gravité. La mine d'eau Mosakoli Flossi, la belle de belle, ya Willy Moucheni, le code mondial tour du monde, par rapport à la réception à l'élo, tu dois retenir les nini, la présence na yo, et puis na yamba yo, tout sur la mambe belé parce que inspiré ngai. Bon, réception l'élo, na l'élo fort, il y a des Rodés Mwasa Pembe par rapport au Alingazonga, il y a des américaines, il y a des Mwasa Pembe makasi, il y a des côté que lumière exate donc il y a autre lumière. Mwasa Pembe, les Rodés, il y a Bissomoro, il y a Palais. Petite sœur, il y a Kati, il y a Palazala, on a besoin de soutenir la team, même en États-Unis, soutenir la team, on a conseil, on a un bébé belé. Aza gentil, une fille gentille, très bien, intelligente, sagesse. Donc, on a battu tout bien. Petite sœur, on a besoin de parler. De Rodés, il y a Pembe. Par rapport au journal, les Lunda, ça les logos, les langues fortes, réception, on a surpris. Il y a au monde, on a un message, il a passé à 3 heures, on a un message, il faut ça, tout ça. Et on a essayé de bien, on a battu tout, on a battu tout, on a battu tout, on a battu l'aise, on a battu réception. Donc, on a les langues fortes, donc, des Rodés, à ça les logos, déjà pour on a l'occasion de rien, mais on a l'occasion de rien, avant ici, donc, il y a un thème à peine, donc il continue fort. Alors, Mbote no pesi na banani. Mbote na pesi héritier. Wata Goga Totorina, la Polga Magma supérieure, Tabatembe Belé, bon séjour n'est pas à Soudaf. Donc voilà quoi, papier ambassadeur mon vieux. Merci beaucoup, lui c'est Elvino Wata. C'est un nom aussi de Wata, ils ont la carte à Komonae. Mais c'est le chanteur, c'est comme ça que moi je l'appelle affectueusement. Un bon artiste, mais complet. Artiste, ça ne même pas 3 ans sur les marchés. Ça ne même pas 4 ans. Mais je bêta film, na ba 10 ans. Tant que journaliste, n'a affirmé en haut, photo le bela bateau, alors nous continuons toujours l'entretien parce que nous sommes ici à l'occasion de cette réception. Et Poto na Poto Kinshasa, nous sommes ici pour couvrir l'événement. Et cette réception, toujours à l'occasion de la famille Bondonga, au Basala plaisir na ozana nina obakisa. Bakali, et mon ngana loba. Et c'est que ça na monisco lelo peuple à comprendre pour bateau aussi pour to bet boto na discipline militaire ndega to tori na lobaki boto aussi yo moni ndega sera de gagner bango discipline militaire de la forêt 7 jours de la semaine hein. Te biso to manda discipline militaire boto na discipline militaire ya mona biso ngana bina te pe ala ta ba tenue militaire na be biso ndem to lobango biso to lobamo wana discipline militaire boto sa na discipline militaire wana banani bato si bango bato sa ba mission sa Congo bato mais papa na binote we ranson venanga Jansika Bea we ranson papa na binote venanga Jansika Bea yaza koko nanga ngana benga ye koko yala papa na bino hein koko kai papa nanga uta kunati OK d'accord koko yaza koko na biso donc respect belé na koko respect
koko avanda ko bi mo bi koko ndeto na koko to abato sima wana mandefu koko ala ndebolo bilango ya ko chula c'est que koko alembi asuna force musicale te soko za koko ko chancer ki koko te yo net la force toi musique te sanga ngo za boboti mwana na yo mwana na boti yo comme si olingo nuna te o mo boya bakoko. Alors, nous clôturons parce que je vous signale la présence de Motamatata, champion Vegeta, maître à Bogar PSP, champion Vegeta Motamatata. Il y a un bagarre sur tout le monde, mais l'on bagarre n'a été pas dans l'ingate na mon ici passé. Il y a un chef de sécurité. Son mon ici passé, il faut donc Motamatata Vegeta. Il y a le banana ming boire ya tobemo, boire ya tobemo grosso. Na maître Gino Mosei. Maître yo moyebi bato na ye suka champion Vegeta ou mutu wa matata ya betara pena dona la sir na ye po beta mingi na misu nanga e pa ki parata beta na mboka tu Vegeta beta mutu na Luanda na mona beta na Brasa na mona blagite ya beta pena blagite. Alors na clôturer na Jires pour na clôturer na ngai Prince Bakali na pesi na bambote na nga dana pesa ki bambote belé o etikali agis ya lobage bo pesa biso yo chance peut-être oyana ba produit na biso venanga Frank Njenje maman est Sido Sido la maman est la marraine Sido na pesa bambote belé Frank Njenje Yere Dendoma Gladys Ndoma Laurie Ndoma Astrid de Louvedila wana na donc ya parlé bambote belé merci. Alors, comme je l'ai annoncé, nous sommes ici sur Poto na Poto, chaîne YouTube informative. À l'occasion de cette réception, la famille Bondonga a voulu bien faire celle-ci, toujours à l'honneur de leur nièce qui habite aux États-Unis. Zagi Awa pour nos vacances, vacances, c'est l'équipe très bien. Azad de retour maintenant. Alors, Balinga les cas inaperçus, Balinga les a médiatisé. Bomoni la team Ouat les a représenté parce que les orchestres a cambié relation. Nadine Bondonga tel habit non, qu'est-ce que moi j'ai bête na ninga qui les a la team. Prince Bakali baza la paix. Dans le monde ba champion Vegeta, Motamatata maître ya Bogar PSP, ba Elvino Wata, Jean Morentelo, Aza Awa, ba Jires Moyembi, baza Awa, mais au moins champion Vegeta pe Agoloba parce que épée fois loba. Tellement ça la paix suivi. Prince Bakali Rachina Ibaka. Ah Ibaka Rachina nanga. Alors bige zela parce que mon Berodin ça za moninga ya Rachina. Rachina Ibaka alors on est dans States donc on est dans cette interview bon na boka ya no Rachina te Rachina Ibaka za ngai ya za ya tongo ya batongo ma bipoti na misu donc Rachina Ibaka moi na States a solo leki ya mutu moko pe azotala yo ya za na ndenge ya Paris ye aza toujours wana pour nous soutenir ba jeune. Merci encore une fois de plus à toi Serge Nangai Chantal Fouy. Serge Chantal Fouy, Yayo Angwana. Gros bisous. Maurice Dianda, les Juifs Noirs. Serge Annie Mbombo, Yayo Angwana. Vraiment, on a le 20 Bengele. Merci Jires, merci Jires. Continuez toujours à nous suivre parce que nous sommes bel et bien sûrs. Poto na Poto chaîne YouTube. Merci également à toi, la mine de Fomosako, les Big Boss. Flossi la belle des belles. Steve Labé. Faut mon qualité ba image. Faut ça la Poto na Poto presse Bakali l'espoir de la presse monde entier. Petit à vieux. Relation Vanda Prince Bakali. Baya ou nous cheni bazala wana ba boss kanga japi. Ba Valérie Kachunga, ba Ambos Tête Diasuga leader à Liège. Kenny Mbumba Arme Lourd, l'homme de double Rolex à Nord, le jeune président, Dani Chanou en direct. La série d'interventions des uns des autres continue toujours parce que soirée continue. Merci beaucoup. Alors, comme je vais annoncer, il y a des artistes et musiciens qui sont ici pleins à l'occasion toujours de cette réception. La famille Bondonga qui a voulu, j'allais dire, parce que c'est une famille, ça la plaisir na nièce na bango aux États-Unis qui est Berodes Massa Pembe, artiste baza est belé. Raison pour laquelle nous avons cet artiste musicien, nous avons appelé na œuvre naie. Mais nous avons pour que tout soit yango comme une soirée réception à l'occasion d'une dame qui habite aux États-Unis. Et on a un peu décortiqué œuvre naie. Mais je vous le promets déjà dans une émission spéciale pour que tout soit la Syrie. Bonsoir artiste. Ouais, bonsoir Nderolangai, Prince, Yumtama Bambongi vraiment, Ivanda vraiment. Yo parle en États-Unis hein. Des nga toujours en Afrique, États-Unis comment déjà na molimo.
parce que musique est malelo ba Congo ba musique ngana vanda déjà c'est na comme étage na molimo quoi. On a posé question n'a pas maté la money standing déjà c'est comme ça dit fraîchement aux États-Unis. Ouais tout dans américaine Berodes moi si à Pembe pour sa fierté américaine et puis en Kinshasa na Congo et puis tala petit sœur moi sur la kitoko yango ningi to photo za ba soa ki lokola bango kaka. Impression yebi vraiment. Alors on a promettre déjà ba tous na œuvre na yo aux artistes musiciens avec ta permission ceux qui encore une fois de plus vont se présenter mieux pour que baya Willy Moucheni ba otala yo ba Valérie Kachunga moi si pour la magnifique yemoko bazami balete. Hein? Il y a Willy Moucheni tour du monde héritier au moquin des garçons pressés na kata Belgique on a Massananga héritier au moquin des garçons pressés. Merci pour notre appréciation. Ambrostet Diasunda leader et Liège mon privé. Et merci encore une fois de plus à toi Kenny Mbumba Armelour l'homme de double Rolex en or Kenny Mbumba Armelour on va se présenter mieux. Ouais comme ngai artiste congolais comme ngai Belou de Gouvé sur côté na YouTube au beti Belou de Gouvé au mona clip moza wana futuka mzila on a Emile Afrique très belle chanson ezolobela nature africain et puis makambo belé ningi to indépendance ningi Afrique ko vivre et puis au monde le quoi on critiquer ezawana au monde appé le quoi la clip monsieur zana et côtier oyo viwana mais kaki po na travailler na ba vie moi mingi pe oyo za ba grand na kati ya Congo yebi kama monde za moi ba vérité sur zate qui est la belle ezali mais la belle ezala honte kufa nango mais tu dis que la belle ezalaka mais biso moto zo bunda kaka na makasi ya nzambe nzambe pesa ki biso makasi ya star album ngo album ezana kombo ya 5 continents prison break tout le gâteau modifié pour par rapport à mbongi ndenge kota ki prince yebi pour travailler album yomoko artiste musicien c'est pas facile sans producteur yomoko manager yomoko producteur yomoko sala studio yomoko tout c'est pas facile mais tant on nzambe pesa makasi ya sala yango to sali yango et puis tant on te obima to kende ba Congo central Côte d'Ivoire mboka be to tambolaki na ko za révélation à prophète Simo Kimbangu yo yebi prophète Simo Kimbangu aza ancêtre biso africain kaba congolais té dans la joie qui ni révélation na ben on a me décortiquer mais na kata ote ala mutu mo na fréquenter peu moi beaucoup plus à Lela prophète Simo Kimbangu mabe à la personne de Britnet et Voloko yenem takangi komina kinfo mona moi si Taylor et Vanda standing et Vanda de so komina kino moni Britnet et Voloko te c'est ko kota komina kinte ah vraiment Britnet nabi ke ndenge berde l'américain a solar ndenge po solo laka nabi que ça déjà dégâts tant déjà muto zo kumisa yo nabi ke yakota masola pamba te ara déjà muto solar bien tant rabisu déjà nimito zala nae pour te bika za mutu oyo arrivera ko za grand monde Britnet na kata zona kin biso to za kata zona kin wangata na commune mère talaka voisin à Lingwala voisin à Bon Marché tout ça kitoko beta kombo na ngai na YouTube ndeko na ngai faut vas-y nebi ke mission na yo ndeko na otala makamonde entier nga nebi ko tala maka nga na yebi otala maka tango ko sala no émission déjà ba manaka moko boye na profiter ba na poto nebi ke oyo linga kimbangu yo kanze mwana betu bando metu futuka mzila betu bando metu futuka mzila okomika Belou de Gouvé okomona clip ezana futuka mzila na ko pesa pe contact na ngai o to linga zo ngai grâce à ndeko nangai ko sala pe bien makasi na ebite suna ko sala mouvement ndeko nangai mais ça contact ben oui pas de pour ça la laisse pesa contact na yo zala pena l'aise mais surtout ngani na comprendre que ça gêne parce que moni ba jeune mingi ko sala mission te la pesa contact comme te ko pesa na te fo pesa ngai moko na sepeli makasi contact nangai zali plus 243 89 73 87 857 plus 243 il y a Willy Moucheni grand prêtre plus 243 89 73 87 857 yango soro bengi soro duki ozanga rozanyoso ndenge na lobaki kaka ndeko na ngai merci vraiment makasi na grâce eux ba grâce za bangulu ko sa émission boy vraiment na bike eza na grâce ya Berodes moi si pembela américaine fi aux États-Unis ayokola kisa alongoli complexité quoi alongoli complexe. Alors on a clôturé na yo ba dédicace no pesa na banani parce que ba otala yo na moko azape na ndenge ya poto ize kenge mwane laka ya zala na poto ize kenge mwane laka. Merci beaucoup de la part de Britnet et Voloko
parce que y a un contrôlé G. En quelque sorte, ça a appelé manager privé. Il y a Prince Bakali, l'espoir de la presse. Il y a Willy Moucheni, il y a Valérie Kachunga, la magnifique, la spéciale, la bourgeoise, qui est Nimbumba Arme, l'homme des doubles Rolex en or. Merci beaucoup à toi, héritier Omokende, garçon précieux. Nous avons clôturé notre dédicace, nous avons partout dans le monde. Ouais, na pesi ba dédicace nanga na Johnny Augusto passeport rouge na pesi ba mbote na ngai na code ya mboka ya Willy Mosheni nebi ki yo ratakate ve tala pengambu oyo Dani Chandou pe otala yo Dani Chandou nebi ki oza grand prêtre des monastères nebi ki biye wane loko pamba pana yo betu bandombe tu futuka munjila bankulu wanga pendinga ba moyo Kimbangu wa foi, Kimbavita wa foi, Mukuma Gabetwe, Munu, Gouvelele. Merci. Nabana Mikili, artiste Nabino Yeyo, Oiseau Star Fierté, Mboka Nebike, Bamaso Baza Nigeria, l'équipe n'a rien, Izara Ndoule, Bamaso Baza Amérique, le Kola Berades, Masi à Pembe, Motema ya Boss Life, Nekonanga artiste, Boss Life, grand prêtre qui n'a pas masolo, n'a pas Alors tout est bien fini, bien nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission, mais on ne va pas clôturer ça comme ça, pour autant donner la parole, parce que là, tout honneur, tout seigneur, tout honneur, j'allais dire, nous sommes ici avec des organisatrices et puis la personne qui est honorée, à la personne de Berodes, moi ça Pembe en États-Unis. Elle fait la différence na Banakin na ban États-Unis. Allez-y comprendre, mais ça la moi joue à péter parce qu'il y a en États-Unis. Alors non il y a Melabino et pour qu'il y ait cette impression par rapport à la soirée à Lelo. Suivez ceci. Alors comme je l'avais annoncé, je suis bel et bien à côté de Berodes Moussa Pembe. La personne qui est honorée ce soir, la famille Bondonga a voulu bel et bien faire honneur à cette fille, cette dame, si vous voulez, votre enfant qui habite aux États-Unis. Azalaï a nandenge à kin pour na séjour naé vacances les qui normalement bien et aza vraiment na souka ya séjour naé azozong États-Unis. Alors bandeko naé ba relation naé balinga ki eleka inaperçu te ba benga Prince Bakali l'espoir de la presse. Médiatiser Bisso, soirée à Lelo, réception à Lelo, à l'occasion de 7 filles, 7 dames, si vous voulez, avant dans les États-Unis. Moi, s'il y a Pembe, s'il vous plaît, ils ont Pembe à renforcer. Bonsoir, Berodes. Bonsoir. Alors, partout dans le monde, aux diaspora, Congolais, Nabiso, aux États-Unis, mais aux déjà américaines. Soirée à Lelo, ils ont à l'occasion à yo. Famille Bondonga, Niclette Bondonga, Nadine Bondonga, patronne ya salon Oyo Obasa Bandeko Nayo, j'allais dire, organisaki soirée à Lelo, artiste musicien plein, lobby déjà, interview, intervention, ya belé na belé, Prince Bakali pa kiti sur le terrain, impression les anini ya omona batamini ne baza et puis soirée mo luxueuse. Bon, la sepeli, naza sepeli ya mingi na moni vraiment que naza na bandeko. Bayambinga na mboka na bango et ça linga vraiment bien plaisir ya mingi na sepeli makasi. Pour la première fois ya kin? Non, deuxième fois nanga. Alors deuxième fois na mais soirée à Bongoza la première? Oui, c'est la première fois. Alors Nino Web ça na bateau nous tout partout dans le monde parce que moi linga les gens mon boulot pour na comprendre les États-Unis trop d'anglais. Biso tellement mon anglais peu mon boulot la mine do mo sakoli mais na oye ko la kaka. Niclette Bondonga il faut pas que centre anglais na apprendre. Voilà vraiment ça qui n'a eu en Sony. Alors Berodes aux en États-Unis oye kin au moni capitale na biso qui Kinshasa kin la belle appelée autrement ndengeni. Bon, ils ont bien. Non, ils ont bien. Ils ont bien. Alors bateau nous sommes partout dans les États-Unis aux en relation ba mi ba connaissance na yo. Ndena moni pe na talelio parce que pour la première fois na mona yo toujours na bokasité à Nadine Bondonga puis Niclette o ba invité inga na moni mageno ozobimisa ba fraîcheur mo boy au vani na kin déjà ça fait au moins combien de temps ba séjour na yo sali na kin na sali 5 mois déjà mais ba sur l'état sini bo loko yelelo bon eza eloko makila ouais. Est-ce que vous avez un message européen ça même en anglais? La bateau nous sommes à l'ingala la témoin français parce que dans les États-Unis on a eu bayanga basala kuna bata la pe biso. Moi message à mouké en anglais.
Well, I miss my family, I miss my kids, and I'll see you guys soon. I love ya. Mbote pesi na banani parce que ngama na yoki na ngate franchement. Okoyo kaka ejo. Pesi mbote na banani. Na pesi mbote na bana nanga, na pesi mbote na donc grande sœur nanga est propre. Olivia Lesi. Na pesi bambote bele. I love you. I miss you so much. Deborah Sauna. Donc, nous avons un camarade de Bélé, mais... Merci beaucoup. Comprenez que à mes tellement la caméra mais à solo déjà Steve Soro je l'amba Pembe à Boy parce que il y a une grande différence entre Pembe à Boy na ba Pembe à renforcer. Ngamo na za Pembe na sentiment que non ba Pembe ba fraîcheur ba Solomon Bozo bima awa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien. Merci à toi l'éternel code mondial à Willy Moucheni parce que de près de loin on a toujours nabi sur le boss la mine de Mosakoli patron les nouveaux mariés. Niga tondo binga les défaits Papa Wimba les nouveaux mariés la mine de Mosakoli à continuer les big prophètes. Flossi la belle des belles, la première dame de Paris. Et merci à la grande famille Bondonga, Nadine Bondonga, Nickel Bondonga, parce que Binon de Bosa, organisatrice, il y a soirée à l'élo, musicien, a tellement comme là, Kolia, et ça tellement, champagne, il y a haute qualité, champagne importé et non local, et ça Jack Daniel, Black Label, et ça de tous mais la gogo tous lia toujours na honneur ya moko na biso oza diaspora pendant les États-Unis Barodes Mwasapembe. Alors retrouvez ce couvrage de cette soirée toujours Poto na Poto TV, votre chaîne YouTube informative. Nous sommes partout dans le monde avec le même plaisir. Au prochain numéro, merci beaucoup. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni teto obomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.